président a son cocaté pas question et ça problème il y a classe est là quand même qui aille bien l'autre côté autant on est bien l'autre côté bah tiens Moto asa compétent ou est bon non ça la musala oh ils a allé retour les ali Biso toi mi bali toi ba cité yo Chilombo plus oya yo ndakuna yo bana na yo ba yo ko bimela Biso mitakala ba machette boya ko bunsa Biso boboma Biso o bino luki yango wana bo sepeli mais boya ba ke porte bino fongoli to beteli bino maboko mais boya ba mukie Biso to takere tuli ba province Chilombo mukie tuna mona kabuya kabuni yo zala da kuluna foko ma président IDP zala da kuluna ozala di amana kaja IDP soko sokenga papa Etienne kabundi yo kabuya Kadafi mokonza moka sala oyo koki ko sala po Biso to koki ko tikala boete jamais to kondi mato tikala sa kotanga to yesa yo muto zo diriger ba policier na yo soko ti so ba policier ne ba ya ba panta Biso awa to kondi ma Biso le to sila to kondi ma Biso to sila soko lingo longola Biso awa longola bango na disembri na balabala Chibala na sengo bolimbisi organiser donc ata matinée politique na kati ya Tsangu. Chibala organiser ata matinée politique na kati ya Tsangu. Chibala soga meki makolo na kati ya Tsangu. Journaliste a comme une guerre. Au place où on a combat on déjà est bandit. Libera ko nani bato wana ko na ba individu wana ba tennis wana ba policier. Ba policier wana ba tennis solo wana oya ko sala erreur akache toi donc oyo ka susu mokonza mboka Martin Fayulu te awa nde guerre nde bandi eza makambo te ko Fayulu o muzitu o nini peuple congolais toujours donc en charge guerre bandi kabuya akozala paralysé kabuya donc tozo beta etina suka de wana egobima samedi de wana fallait bima to regarder donc 10e wana ngamo do na donc en chargé journaliste zwanga peza image bien mobimba mokini mobimba eganga soki nga na bungi na mboka nga fallait nga na bobo manga kabuya wana kabuya fallait donc alala na mabele kabuya alala na mabele journaliste naza découragé naza déci makasi donc na ekona ngai inga tiki nga donc nga kofi donc nga nazotala boye donc esa nga pasi na motema mais donc ya ke donc molimo na ye epe donc na ndenge ya kimia ata kota zokende komba eza kaka tozaka na kati ya komba toza toujours na kati ya komba Nazozete portement oyo Chilombo yeso na mboka Chilombo akozi tribal na mboka oyo na ndenge moko oyo papa na sala papa na ye 2021 na Pascal awa aboma da palo belea papa ya Tshisekedi awa aboma bata palo belea 2021 yango pe mwana ayi nango lisusu papa mwana lisusu ayi na makambo wana abomaka congolais Moso, yo publié kadima oche poa. Mais baka nzela ko pona bino, nzela Tsangu. O kimela boye. Mais bo sala nebo lingi. Ah peuple tomoki. Guerre civile koti na mboka. Chilo mo mdelo makambo. Papa na bo mission da parler belawa na Pascal awa. Yo be mo lo komi ko nango. Bato basikala ka mitaka na base na yo baba bone o sasene mu. Na moi. Biloko eza na este mais yusko na ngi chassa ma kabuya bino nyonso bataki de pesi bozo kima mboka bozo ki oyena barebele na mboka oyo kaka yo Chilombo oyena barebele na mboka oyo opesi bango machete pa bano ba congolais merci na yo boyebelela tongo bana ko bobomi mutu na biso ala muka mokonzi na biso bobomi pe na moi ma boyebelela peuple tomoki Chilombo yelo kaka awo kenda ka ovoje nzela nene yango mapapula yango mais
tamolaka na nzambe tamolaka likolo soko matiko kitaka si te olandi soki matiko kitaka si so kiti sala yango tolata besport abernade naye na sasine façon nanga naoloba boya awa zone rouge abengaka yango oyo kuna lokola baboyike 10e ri ya bango awa baleka te mpo kotakenda kosalela ifaser na poto nzela yango oyo awa tobangaka ye te soki aleka tokoboma ye oyo mpe baolinga batya kuna bameka te mpo oyo toza na koprepare bayebi te bakoti da rankin biso na bango kifaser wana akenda kosala na poto aleka swawa te avio akendeka koswayeka kuna kaka amatela avio kuna awa te mpo soki aleki awa tokoboma ye en plus mpe drapeau idps na tiangu te. Bon, merci monsieur le journaliste. Nazana minga koloba te. Problème à liboso, Chilombo, alobi boye, ake kolongola ba travailleur na UNICEF, ache ba Rwandais, ake kolongola ba travailleur na seb ache ba Rwandais, alongoli partout azocha ba Rwandais. Na ligna tu na mutuna moko ayebisa biso. Soki Kabila Rwandais aboya kotiko sala biloko wana te ye muto yakabeyaka mwanga azosala biloko wana eske azokanisa makambo ye azosala obe aza mort vivant mutuna na ngai liboso yango wana ya mibale mutuna na ngai eza boye biso tosali marche na biso sans problème tobomi mutu te me bato ya UDPS babomi bato na biso ya lamuka nalobi lelo a partir ya lelo photo ya lamuka oya photo ya UDPS na chango te lokola ya yini chango eza ya fayulu oyo topesa yango kombo mboka ezanga bakozi mokozi na biso fayulu tokolakisa ye tozolakisa ye topesi ye déjà le 29 akokima mboko le 29 azokima mboko oyo akenomona mboko le 29 ne changement pouvoir ezo changer na bawe tokobanana bamama nazo journaliste bamama congolais badéclare marche balobi biso mibali tosala marche te bamama badéclare kende kopesa information nazopesa yo bamama nyonso ya Congo basenga lokola bino mibali bazoboma bino biso batobotaka tosengi marche na papa Fayulu biso mibali biso basi tobima na balabala na bana Kisekedi akende koboma biso mpo namoni bino bazoboma biso siko basi tobima information yo kende koyebisa Fayulu ke bamama basengi bango ba marché biso mibali te biso toza bana ITP pasi bana kingasani awa na ngambo ba master toye classe ça fait déjà 3 semaines au toza na classe mais toza ba cours te tokotaka bomona ba jour misusu ba bimisa bino ba boya bokota classe obozonga biso totangisa te ba professeur bayaka te ba ya signer présence mais batangisaka te tozo ya classe donc tout le monde a changement monté bana kutu ya école privée ba komosa ba cours biso totika tozina na telo monté yango na président doye koloba biso yo bana classe ya ITPP bino bochaki gratuité ka totanga na gratuité mais tout le monde a développement monté so à cause ya gratuité otikela ki biso yango tozo senga yo mokonza mboka sala oyo koki ko sala po biso tokoki ko tikala boete jamais tokondi matotika la sa kotanga ane ezokende déjà na katikati bana misusu da aussi déjà baku bapusani déjà mais biso tisi ko ataku na kaeza ezo magate yango tozo senga yo akaye kutu yango depuis to kota ate lo mona ne koti na katite yango bakaye yango soki tokie o bobunda bakulu na bongo na mabe mais yango to senga biso to na poso tanga mais ata professeur monta na salle tokota bomona depuis tongo ti 12 heures ata mutuma kotite ou soit babimisi biso tokei donc to ane loko atanga te kabuya kabuni bowela mbongo bopesa badiambe wana bomesa ba bombe bo créer na 10e oui mais beba na promettre d'une deuxième marche auto le canal limeke ah ngana somba 20 litres essence 10e yo kotumbama na batu na kati batumama plus pe mutobo bo misoto kema tanga beba tous les mutaïda place tout le monde en zelana il faut couper mutanyo sacré il faut couper nazo bandela obia Felix bombo osali pona bata UDPS osali pona ngate depuis na bote mona mia mela shimoki te na yo gomo bo mandeko na ngai
Yeba ngobia guerre civile bandi. Na minute cha mutuno show. Ba police baraka Kasongo. Ozalaki président. Ba soda na 10e minute batu batine batu IDPS. Tant tozozo ma watu wa otake biso ko batu IDPS ba beta so ba machete. Ba soda azotina bango. Kasongo oyebi bien. Boza ba image za muto moza image TPS monde za image. Toyebi. Oh eza guerre civile papa monte a opesa muninga. Ta IDPS ba osila bango nyoso. Chilombo zokei wa guerre civile esili. Tozana kasavu un tribal ezalaki. Na Mobutu un tribal ezalaki. Na Kabila Lepe un tribal ezalaki. Na Joseph Kabila tribal ezalaki. Kana tangu na Chilombo peye komi tribal otenebo babenga mutabandindu babenga mungala na babenga muluba kukomboka tomo kena kindoki abo Nioso kapoli ni Kongo te oyo zuba poshi no basi babundela kayo un papa président de la République Mobutu zana base bele babundela ebotia eza soni na bimi pe na pays baba ebisanga président bino bunda Chilombo na ebisi bien guerre civile et bandit mutu tuna mona IDPS na kotumba botala nga pe bele na lemba bino na bibia Chilombo mutu tuna mona kabuya kabundi yozala da kuluna poko ma président IDPS zala da kuluna ozala dia mena kaja IDPS okoso kenga papa Etienne kabundi yo kabuya Kadafi bobuleto ebibino te yango na lobabo Pepe Mboso yeba kecho pesa ya muke tango zala pa Kabila te tumanda kuna yo ne to tumba pe envoi to tumyo to mbomo penza to keto bwaki yo Kongo eza ba Congolais eza yote azatozana na mawa to lela nani muninga na biso kala la davin vraiment molimo neke epema na kimia na bitumba otobundi tozali elongo okei biso totikali mais biso totika te to continuer ka lit okende ozokende zala pe makasi bunda ka lit kote ozaka bunda ka lit oyebe ko kufa na lit tokeka na lit yango wana bana mboka toloba boye oyo tomona lelo porte oyo bino bofongoli bato ya IDPS porte bino bofongoli ya guerre civile tobeteli bino maboko mais toyoka teke o tribalisme o bino bosali tosepeli tozana esengo te biso totamboli na la police marche oyo wana bozwaka barezo ke marche na bino bandimaki te eza autorisé te marche na biso baautorisé eza na mikanda bapesi biso itinéraire ntina suka oyo tookende tobanda ebandeli ti tokomi tozala bapolisier bakoki kotémoigner biso soki banda biso tobandaki eloko ni biso tosimbaki place ni biso tobukaki mutu na biso tobomaki pokoma posi tokoma kaka na 10e ri place na bino yo Chilombo place oyo ya yo ndaku na yo bana na yo baye kobimela biso mitakala ba machete boya kobundisa biso boboma biso oyo bino baluki yango wana bosepeli mais boyeba ke porte bino bofongoli tobeteli bino maboko mais boyeba ke bamokie biso tootaka bituli baprovince oyo bino bosala awa boyeba baprovince nyonso biso mpe tozwa bino bokozwanga kote bauteli wamayele te si babizwi bino bapesi bino bambongo yango bapesi bino soki kombie bapesi bino oyo kobundisa biso na minute mbongo lesomi lopango mbongo osomi nini osomi leloko te bakosi na 10 000 bakosi na 1000 francs bakosi na mulanga masanga bakosi na bombe ko boyeli biso yango bakosi bino boye kobima lelo na yebisi bino ke guerre bandi leta bofongoli porte tribalisme na minongo na bino elongwa po bino moko bandi soki ezalaki na quartier 3 awa bino botambola boye na quartier 3 bobeti bokolobake bato ya fayulu biso botyeli biso zone rouge botya mpe zone rouge na limete na 10e esika babomi mutu botya mpe zone rouge biso place oyo toye awa kozonga tozongi awa tozongi na kanda oyo bino bosalaki kuna yango biso mpe toye awa soki boye bapolisier kasongo toyebisa yo moto ozodirige bapolisier na yo soki otili so bapolisier no baya bapanza biso awa tokondima biso nyonso tosila
soko lingo longola biso awa longola bango na 10 na balabala longola bango na 12 na balabala bomona teke toza na esengo oh tozoloba oh toza na esengo te tozolakisa bino ke biso mpe tozali tia bango boyokaka oyo zone rouge botia eza mokie oyo zone rouge kozala pena Kishasa mobimo za zone rouge Congo mobimo za zone rouge oyo toyebisi bino me bobongamaka toza prêt tondimi tokende nyonso bamartyr tokosepela na mabele so nakufa bakunanga na Congo lelo ya kokamwa bazoya na base ya lamuka ya quartier 3 baya kopanza biso tolongwa bake na base ya quartier D bakomi ko bomaka ba base nyonso ya fayulu yango cette fois-ci tolobi soki tokozwa évolution ekobanda awa na quartier 3 ekobanda na quartier 3 tie matina ba zone nyonso po tokolinga yango ata mukete tokovanda na président oaza na incompétence ya kosala musala président oazo kokate pas question eza problème ya classe ezalaka ye mukie ayebi eloko te otango yebi eloko te batia mutu aza compétent oyo abongi na kosala musala mais bino bokomi ke la faillite zwa par rapport à quoi bobanda komenasaka na bamilitaire na ye bokozwi bamachete bokomi kolandaka biso kopasolaka batu koboma batu mais l'état congolais azali wapi l'état congolais seke na mboka oyo toza na l'état te na mboka oyo toza na poubelle po soki tozali na l'état na baarte idps asalaki na 10e iri ezali arte oyo faut bakondane parti politique wana il faut bakondane bango makasi po biso tokendaki koluka bango makambo te mais bango bayi koluka biso makambo yango tolobi cette fois-ci soki baza na besoin ke tozwa révolution na Congo euta na quartier 3 soki bazotinda bapolisier na bango baya komenase biso baya kolinga balongola biso awa tokolongwa te idps abandi na 10e iri bacrime banda mbula nini ya banda na ntango ya Mobutu na ntango ya Kabila le père na ntango ya Kabila le fils ti azakaka wana alongwaka te mais biso awa na kati ya quartier 3 tobomi déjà nani tobuki liboko nani toyibi mbongo na ye soki bango bazoluka kimia te biso pe tokoluka kimia te na bango parce que mboka eza ya biso nyonso toza bakongolais naza na droit na mabele oyo batata na biso bayaka makolo na kata Kisasa lokola bango bazolinga kotia biso kimia te biso pe tokolakisa bango toza mibali mutu aza mwasi atikaka makofi na ndako aza te tokotika bango kimia ata mokolo moko te bango na monoko na bango bayembaka état de droit na ebité soki eza état de droit to eza état de IDPS papa journaliste information yo pardon to émission yo lekisa yango ngai naza informé naza moko ya résistant naza combattant te ba combattant bazaka te na moko ya résistant pe naza na ba épreuve na ba information o nazwi mingi bakadre na biso ala muka basunga biso ezala bandeko na biso au moins 4 personnes baza saisir na kati ya base ya IDPS batia bango na kasho na bango IDPS asali ezali école ndako ya pape tensekedi couloir wana toza na 4 registres baza wana bato ya IDPS bakanga bango le jour à marche baliaka te baopesa bango mai te message oyo ekende pa bakadre na biso ala muka po so tosengi bapolisier bakosala eloko te bakadre na biso ala muka bameka kosala baenquête baluka tous les moyens baleka na ndenge liboso te bakotela lupango wana na ndenge nsima bakota na couloir école ipapeten sekedi couloir wana baregistre bana kati 4 personnes baliaka te bapesa bango mai te IDPS asala boloko na ye mutu asaisi boloko wana eza ndeko Chilombo na Kabuya bango baza banani na mboka oyo IDPS baza banani tozwa Congo totikela bango IDPS o Kabuya asikaka bakongola lobi akopesa IDPS manduki na bamachete babunda tomoni yango l'état congolais aloba l'état congolais oyo eza ale retour ezali biso to mibali to basite bapesa ndeko na biso soki Rwanda soki nani Kabila awa bakombo nyonso aza Rwanda aza Uganda
aza togolais bapesa ba nationalité nyonso toyoka te baswahili babima baloba ene balobi kingandi mais bango tango Tshilombo akoka te mboka mobimba ezomona toloba te Tshilombo azwi mwasi na rwandais Tshilombo na mboka akonza mboka te mutu azokonza Kongo eza mwasi na rwandaise accomplice na Kagame bango nde badirige Kongo toloba te azwi bandeko na ye moko Tshilombo mama naza rwandais nana yebi te mama boti Tshilombo aza rwandais toyebi yango donc Congo il faut bopesa oka baétranger bazwaka Congo mais toyebisi Tshilombo toyebisi IDPS toyebisi Jean-Marc Kabundi soki abuya azalaki ne Kadhafi biso tokotalisa ye fonction eza na barésistant bakokima moninga na bango Kabila azofanda Rwanda ye tokoyemba tokolela Kongo eke Rwanda ye tokoyemba tokoyemba tokolela Kongo eke Rwanda ye tokoyemba tokolela Kongo eke Rwanda ye tokoyemba tokolela tokende tokoyemba tokolela Kongo eke Rwanda ye tokoyemba tokolela Kongo eke Rwanda ye tokoyemba nakolela Kongo eke Rwanda ye nakoyemba nakolela Kongo eke Rwanda ye nakoyemba on y va Matissa pression oh Fayulu tambola na peuple longo oh Fayulu tambola na peuple longo Fayulu tambola na peuple tambola na peuple epesaka lamuka oye wana bopesi mpo na nga fo bopesa mpo na Martin Fayulu bote soki topesi lamuka fo bozongisela Martin Fayulu lamuka oye bana ya mboka oye nani mokozi Fayulu nani moyibi ya mokozi lamuka ne tombera pa toye awa tozongi na ndako na biso oyo eza esika na biso mutu moko te akozongisa biso na nsima bobetela bandeko na biso nyonso maboko baoyo bakompanyaki biso mpona kozongisa basi na nzela lamuka ne tombera pa ingeta fo eningana lamuka ne tombera pa toyebisaki bango ke lamuka aza mokolo mabe bana ya mboka etengami mboka ekomi likolo ya krike salake mutu moko te akomonela peuple mutu moko te akoimpose peuple komba oyo tobundaka eza komba ya Fayulu te eza komba ya muzitu te eza komba ya mutu te eza komba ya peuple ko soki ozoyaka awa longola koloba ke nake bundela Fayulu loba kolongola nake bundela muzitu yebisa mutu ke nake bundela mboka au combat pour notre pays mutu moko te akoya koimposer peuple toyebisi bino Tshilombo ateki mboka na yebisi bino Tshilombo ateki mboka akomi koimposer batu na dictature akomi koimposer batu na ndenge alingi lamuka ye laissez regarder moi ici vous me regardez ici mais pas lelo ndenge tozali boye toyokana nani mokozi lelo ndenge toza boye tozali na perte ya bakombatant tokomi na perte
ya ba Congolais bomoni toche lindalala ndeko kabuya soko kozwa image olakisa bandeko bakolanda biso tokana papa tokufeli bandeko ebele tokufeli bandeko na combat tosalaki ya samedi marche tobandaki na ropwe kianza na wenze tokomi na 10e ri limité toleki tokomi na première ri bisika mokonzi apesaki message na peuple retour na biso IDPS basali barrière 10e ri ekomi barrière ya bato IDPS moyen muto leka eza te babomi bandeko na biso na 10e ri. Nous venons de perdre 9 personnes. La Mukoye tozali na 6 personnes bazomona na te bakangi bango na résidence ya limité batia bango na sima ya résidence kuna na permanence bakonyokola bandeko na biso yango topesi message en l'immédiat bandeko na babima libanda. Alors tozali na bandeko oyo bakomi kozokisa bango tobengi bino bana mboka tozala mayele bana ya mboka tozala ngele mutu moko te akoya kointimide peuple poto bote ya mibale awa sikoyo makambo ya marche pacifique esili awa foto lata bibundeli tobunda bitu na yebisaka bino mikolo nyonso na mingi oyo tozali awa tokoki kobanda soulèvement populaire mboka mobimbe kwei na France mutu abanda révolution ezalaka mwana mwasi ya 22 ans abandi révolution mboka mobimbe balandi nzela na changement ekotaki na bengisi congolais et congolais. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de croiser les bras, ce n'est pas le moment ya ba sourire et comme kanga face na pena kanga face na la mukande tombera pas tozo préparer sikoyo mobange na marche ya turoyo papa mama lata elamba no malamu po bitumbe kozala terre à terre boto bote tokotika sunzela te et puis toyebisi Chilombo kadima wana batie kuna na mboso wana akovote tata na ye na mama na ndenge toboyaka malonda ndenge pe toboyi kadi on ne peut pas nous imposer un candidat comme si kebiso toza batu moko tebi makambu te. Notre pays eza na bécision na bango esengeli totambusa mboka selon mibeko ya mboka na biso tobeleli lelo na tongo oyo bandeko na biso libanda boyokaki présent eli alobaki mukola samedi komba na biso mutu nango ezali diaspora boto bote ngai pe na kote nanga na landi maloba ya président ya koyebisa ba Kongomani tobetela bandeko na biso ba diaspora maboko oyo bazo soutenir komba oyo maboko makasi kamera zwa bopesa bango mbote bopepela bango maboko bopepela bango maboko tombola maboko tombola maboko tombola maboko tombola maboko topepa bango malamu topepa bango malamu lamuka oye na volonté boza nango toyebi ke soutien ya combat oyo eza kouta epa na bino mais loko moko na bondeli bino le véritable combat ezali résistance boto bote tozo préparer makambo to contacter président te to kobenga muzitu te tozo sala makambo na ndenge na biso ba résistant président yoka makambo wana nous préparons aux conséquences pour que to mettre fin na buzoba ya mboka oyo bana ya mboka mutu moko te akoya ko changer Congo soki biso moko to bundi yango te mutu moko te akoya pesa solution soki biso moko to luki solution te solution na biso moko ba to retrouver ya yango
batie Denis Kadima na teti Mboso azui 150 députés atie bango na parlement na 150 députés 113 députés bake ko signer pour l'enterrement de Denis Kadima 17 députés baboyi babetalaki makofi na ndenge toloba awa Mboso akimi kwangu lamuka oye tolobi na bango wana ezali enterrement ya Mboso na président de Chilombo etali peuple congolais te yango toye awa to mettre fin na busoba ya bakonzi ya mboka oyo biso tovotaka fayulu biso totielaka motema fayulu biso elike na biso etikala kaka na Martin Fayulu toyebi Chilombo te toyebi Mboso mpe te lamukoye ndenge toboyaka malonda ndenge mpe toboyi kadi toye koyebisa bana mboka bana poto bino bato bolandaka biso bino bato bopesaka makasi mpona komba ebundama ngonga ya kosunga ekoki tobengisi bino na musika kote bozali bosoutenir komba oyo po to trouver solution na kati ya Congo boto bote na komba niveau komba tokomi likolo benemi bakomi na alors tozo profiter na temps oyo IDPS atikali ye moko na union salite na ye Moïse Katumbi abendani alobi akokota na makambo union salite te Vital Kamere Jean-Pierre Bemba tolobi papa wana nyonso ezali ba distraction komba na biso etali union sacré te komba na biso etali peuple komba na biso etali oyo esengi démocratie awa lelo yo mokonzi ya mboka Martin Fayulu asali point de presse ayebisi peuple congolais prenez-vous en charge lamuka oye napesaka bino longonia parce que oyo mokonzi alobaka boyokaka yango oyo mpe bino bolobaka mokonzi ayokaka yango lobi na kati ya Beni bauti koboma bandeko na biso na Masisi na Mambasa bisika état de siège ezali état de siège wana eza état de siège te wana ezali état de mitambu bakomi kotiela bandeko na biso mitambu mpo bakufa awa bazokende na 10e prolongation état de piège mais pourquoi nos confrères meurent toujours c'est-à-dire monsieur Chilombo ayaki mpona bakongole te ayaki mpona soutien bakongole te Chilombo ayaki mpona koteka peuple lamuka oye Chilombo ayaki mpona koboma peuple na kozala molai te mpo mungongo mikolo nazoloba sek mungongo eza kobeba ngai tokobunda bitumba oyo tina suka bakomi kosala makita lelo na province ya Grand Bandundu dans les toutes 3 provinces de Grand Bandundu 48 écoles sont fermées 130 enseignants sont sanctionnés lamuka oye 130 enseignants sanctionnés pour déclarer salaire na Transco balongoli 184 travailleurs likolo ya déclaration ya salaire na bango Chilombo komi na système dictatorial ata bafutaka yo te ko déclarer salaire te lelo soki o déclarer salaire balongoli yo bazwi combattant ba remplacer ye c'est pour vous dire pouvoir ya ndeko Chilombo etali ba congolais te pouvoir ya ndeko Chilombo etali ba roi tokotika mboka oyo te totelemi awa babenganaki biso balobaki bokosala su awa te toyebisaki bango tonga muke etonga bilamba ya makasi tozongi te ndeko Kabuya tourner caméra bana poto bamona ke quartier 3 azongela sika na ye lamuko ye tozongi awa na ndako na biso
na mabele na biso bisika tochaka libanga pona koyebisa ba Congomani on ne blague pas avec la population. Nani mokozi Yami Bale Fayulu alobi na biso akoti kabiso te. Muzito alobi na biso akoti kabiso te.